rêve na yo tango zokola na yo ozobeta lisolo ya papa tika biso déjà ozaki na idée ya lokwa kanza ti ekokisami tango okende koluka lokwa kanza oyebisaki ye ke oza musicien ya nzambe ayebaki ke boyemba chanson mo ezalaka chrétien. Oui, ayebaki ke eza chanson ya nzambe. Oui, d'ailleurs kana ayebisaki ke ko taisinga kuto oyemba nzembo nini kana yebisi non eza nzembo nzambe et puis binzembo nzambe eza ndenge nini lokwa nanu eza ya nzambe. Et là, on a ce peu là qui a dit ensemble, je vais participer. Maintenant, il y a fond, na contenu, il y a une musique qui est en dernier. Kozanga papa, kozanga mama, oui, yaki komela ki na vie na yo, yango mote poussa yo oyembela nzambe. Sous mote parce que au début ingénieur na benga ki Suzy Kasea. Oui, bi ke yo na ranjaka ba musicien ya mokili. L'album nyonso presque nyonso ba générique nyonso ya ba wera ya ba jibe yemu tarajao est-ce que pona yo mona na nzambe bino bozaka na barranger bino mote ya bana nzambe o asambelaka bina beta concert na poto na sali plein elle est commis sujet nanga non ce qui est important pour nous to pêcher combien en fait bino ba yembi ya nzambe bozaka pe na posa ya plein ke na tondi si place boye na to bet asibo na tondi si place boye plein et pas na bino bana nzambe lobani. Ouais, mais c'est ce que je dis. On a des réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Donc, les lots, nous disons que non. Ce qui a sali plein pour naïe, c'est qu'il y a commis un niveau. Mais en réalité, soit si vous plein en haut, tu as la contenu, il y a oya zoyemba. Na o mutumoso ce que tu as sala plainte, ce que vous comparez, on va que non, mais ça c'est commis. Toujours ça la kibomoto, sentiment trop. Et puis là, moi je dis qu'il y a aussi des producteurs qui bazana sima bana nzambe yo sa ke ba tout ça bango mitu entre temps ba on ba ça la business et permettre que bana nzambe ba yo ba sunzia na bango te. Est-ce que bino na bino vraiment ko yo connaissali parce que ce kotali dernièrement concert mo ezalaki ya munene awa na Paris au topesi Charles Tabu félicitations na concert mo bangi na concert betamaki na ako arena au babengi Bercy concert on ezaki pona mboka mais babengaki pasteur Moïse Mbie ayaki petit kitoko tozali na kata sali kitoko mais kaka nui wana na tongo nango ndeko moko ya majabu bazo seka orchestre ya pasteur Moïse Mbie bayembi mabe bazana ba faux chanteur est-ce que bino na bino bana na nzambe boko mi mabiso so bino bosa bongo bongo biso batamokilo bobenga tokoza wapi o bino batobote ya biso na banzembo na bino. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neboyebite yaka tokiti na metro chateau bakayau awa ozomona okimbondo olalalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka sobi na metro biso bataninga koleba nini tanga
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama, manduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa ola vimba tala mbisi pe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça te parle Bomesana Kotala Composition, Merchen, na Katia, Mikili Auto, merci na Bino Botala Kabiso presque Mokili Mobimba, Topesa, grand merci na équipe technique toujours, ya Michel Kombe Aigle, Tobo Sanate, David Angali, Chris Ndongala, Wana Bazana Sima Machine, voilà. Lelo tokozala beni na moyembi ya moni okanabiso mbala liboso leka na plateau na biso frère na biso Hervé Mutu Samuel na biso na kata plateau parce que temo pimisaki ezotambola mais moto ye moko azomona na tête ozaki obligé to tindela l'invitation pour tomeka to solo na Hervé. Bonjour et bienvenue na plateau na biso. Merci beaucoup papa David. Ce qui bato bazotala pona mbala liboso frère Hervé Samuel Mutu azana. Voilà, donc ça, frère Samuel, Hervé Mouté, donc Hervé Mouté Samuel, naza mwana Kinshasa, wamana botami na matete, na koli na quartier ndano na limete, donc nazo pesa bango déjà mbote en passant, malgré ba inondation et salamaki, ba maïda kebele, ban ebele bakufaki et tout ça. Et je rappelle toujours na chef de l'État Kenai Kuna, ameka un peu kotala lisusu. Je sais qu'il y a otala bango à 20 mains herbakimaki, mais ba meka un peu kobongisa quartier ici katouti et ko sala vraiment malamu mengi. Voilà, oza moyembi nzambe. Oui. Voilà, combien de temps monde ya musique? Voilà, en fait na bandi na mramba koyemba depuis âge à 6 ans. Donc na chorale Bondeko na l'église catholique. Je fais 6 ans, est-ce qu'on a comme dirigeant, na banda obeta moi guitare, mbunda kuna, et puis un moment, Ertin commis un peu mon boulot, ba koluka ba monde professionnel, koluka moi misala, et comment un peu passi pour dans salle l'ensemble. Et je me disais comment je peux réfléchir neni na ko sambela neni na ko la communion ensemble parce que d'ailleurs même ba dimanche tu es toujours trop pris. À l'époque, j'étais orphelin de père et de mère. Je devais vraiment kobima partout, comme un peu koluka vinde zalarakaka. Mais en réalité, na ko moment venait que na bossa nzambe. Comme il nazo réfléchir les sons nzambe te neni na ko sala. Et je me disais que il faut nazo nganzela loembo. Et raison pour laquelle na meka ki un peu kozo nganzela wana pour na meka un peu ko partager surtout ba veki oyo. Nzambe asali comme grâce na vie nanga pour na partager on a bandeko et puis batu nyonso ba meka un peu nde baloba na lingala ko vivre yango quoi. OK, ce qui le na comprendre bien ko zanga papa ko zanga mama oye yake komela ki na vie na yo yango mote poussa yo oyembela nzambe ou bien obongo la motema. Non, bango déjà batenga na nzela nzambe. Nde na loba na ebandele depuis âge à 6 ans. Mais au moins que talara tu imagines moto otangi so classe ya zate moto futo lo mina vala zate na ndimete na posi sa université
mais efo perso bunda zonga na bande kotozaki ensemble Zambia sungi aussi c'est classe. Tu vois, Nzamba sungi pe lelo ozotambola partout na ba mokili nyonso ya poto partout. Donc c'est une grâce. Et je me disais bon, grâce on ande nazui, je pouvais pas garder ça seul. Il faut na partager. Donc pour na yesa bandeko bazana nous na nzela aussi biso to bandaki a omemona ke asuki. Donc na minute so on ne pas perdre espoir te. Il faut toujours abosser et alors nzembo na yemba inande kunanga loko akanza ekosimba akokoma. Voilà, donc ata et indi na poko à tout ça, garder l'espoir et aussi maras. Lelo toloba obandaki koyoka mingi nani. Nani yoyoka ki mingi na musala muziki parce que mutu nyonso po bima, il faut tala mutu moko boye. Biso pe tozana bato totala ki mingi neti nga nazwaki temps mingi otala ve nga Zakari Bababasu. Nazwaki temps mingi otala ve nga Popol Mokelenge. Bon voilà, après Nathalie pe mingi ser na biso mami lela. Nathalie balokolo na bango ndenge baso tambola. Yo zaki mingi temps otala nani. Voilà, honnêtement parlant, na bandeli, comme naobi ke tozaiki na libota, à deux fois, papa azaiki mingi kotia banzembo ya ba ancien succès, et puis mingi penda bandaki kotia ndeko na biso Loko Akanza à l'époque, et nga vraiment nazangi na chorale na banda Olanda te, mais na koyoki gusi ko yo banda koyemba, nde natalaki mingi batu ya groupe Adorant l'Éternel, ba Ripapa, ba Michel Bakenda, Fiston Mbui, Ndekunanga Yannick Tumba, et puis na banda vraiment kolanda bango mwa mingi. Ce qui kota la carrière na yo na tamu ki au sein de la musique, mais musique yango comme si surtout ça va bien. Dans le sens que ba mi ezalaka moi pas si mutazo banda carrière sika, ba mi kolomo ba bima ba komaka moi fier. Po na batanza be pe ezalaka bongo. Ezalaka batango ki était po na yemba na ye yena na bimite na na yokite osali nini po yemba na ba mikolo wana nyonso ba Fiston Mbui bato tout bazali kolo avato ko mapa ya kulutu na yo Loko Akanza. Voilà, je pense que Ndengo Lobby, c'est vrai en réalité, quand même, moi, orgueil, mingi, surtout dans Biso Basali Nzambe. Tu vois, Basali Nzambe, belé vraiment, surtout à Kinshasa. Moi, Lolendo en Ezalak. Mais au moins que moi, je félicite, soit, on peut ça vraiment un peu mbote na bande konanga, on a sena mamba featuring. Et puis, Ndé konanga Fiston Mbui. Lui, on a sala Inzembo, parce qu'il est arrangeur, on a zoé Inzembo, qui Maestro Suzy Kasea. Et quand je lui ai dit que non, moi je pense qu'il faut vraiment naimba Nzembo Nandeko. Et puis Maestro Suzy Kasea a facilité quand même, il y a bien Ndeko Fiston Mbui. Raye à Moninga P, il était calme, il était docile, donc na sepe là en fait na attitude naie. Ayuki Nzembo, Ayuki, et déjà le fin de toutes les questions, on a déjà peu Kolanda. Déjà, bah, bazaï liboso nanga, Ayuki qualité Nzembo fond ya maloba, et en réalité, ils allaient que ameki un peu directement que ça la featuring nanga. Et puis, Ndeko Yannick Tumba, même chose, mais ta facilité, il peut dire que Maestro Suzy Kasea. Ayaki elo alboso kutatuna ki Nzembo ngwezandeni. Est-ce que Ayuki Nzembo wana véritable ami à Rumba, il était par terre. C'est pela inango et puis relation comme bien. Et dernièrement, tout ça l'année cover na monga fula, na peba na monga fula mbote belé parce que c'était KO. Donc bazo senga kutozo ngasupo to ça la concert mais wana dai cover mais bazaki belé. Est-ce que ça les sous-mouté parce que au début ingénieur na bengaki Suzy Kasea. Oui bi ke yo na ranjaka ba musicien amukili. Ba album nyonso presque nyonso ba générique nyonso ya ba Wera ya ba JB yemu taranja. Est-ce que pona yo mona na Nzambe bino bozaka na barranger ya bino mote ya bana Nzambe o asambelaka arranger album na yo pour ndenge abeti et pas ba Wera ba musicien amukili. Mais quand ya on a pas servi yo na musique no Nzambe na ebité. Est-ce que micro ezara ya batamukili to ezapa ya batanzambe? Mais bino bokabulati. Bino batamukili, biso batanzambe, bino batamukili. Bakabola on a versé nini? Non, on a versé ça. On a zaka na boinde to solo laka. On a batamukili. Bon, en fait, instrument to betaka, ezaka quand même instrument. Soit les a do, soit les a sol, et puis arrangeur, arrangeur. Baza ingénieur de son, batangela on bat bayoka son. Donc, tout séparé, bangote tout séparé, oh, à salagi boy. Non, et moi, je peux te choquer. Je pense que Papa Nanga Suzy Kasea, groupe Adorant l'Éternel, le fait à l'homme l'autre, à Zalaki, Banzem la Mouali Bosom, Tazaki, arrangement, Zaki, Papa Suzy Kasea. Donc,
moi je pense que eza na lisumu mon côté à moins que ndeto loba que attitude na foi ya mutu na éthique ya mutu so et permettre que mutu asala musana eh bien on peut toujours venir sinon même la plateau notre ngeto yate. Ah, mais oui. Ananga. Mais ton ngeto yate. Wani. Mais oyamba batunios. Oui, ngala mabatunios. Ah, ça est un être. C'est ça que je dis. Donc, so itoye isa par rapport ya musala na message tozo passer. Kumona style na yo soto vandi awa. D'abord dans loba awa bravo félicitations. Oui, kuye manalo kwa kanza. Même ba musicien on a mukili ba banga kaye. Ba kimaka kuye manalo kwa kanza nte ozali. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Rêve na yo tango zokola na yoke ozobeta lisolo ya papa tika biso déjà ozaki na idée ya lokwa kanza ti ekokisami. Tango kende ko luka lokwa kanza oyebisaki ye ke oza musicien ya Nzambe ayebaki ke boyemba chanson mo ezaka chrétien. Oui, ayeba ikeza chanson Nzambe. Ya Nzambe. Oui, d'ailleurs elle a dit que écoute isinga pito yemba nzembo nini. Ngana pito non, eza nzembo Nzambe. Et puis nzembo Nzambe eza ndengeni. Le roi nanu eza ya Nzambe et là on a ce là qui a dit le roi eza ya Nzambe je vais participer maintenant yoka fond na contenu ya nzembo na musique eza ndengeni. Osomba kinzembo o boyemi na lokwa kanza? Non non, na somba ite na koma ya ngonga moko. Banzembo mingi oyo yembaka ezalaka ebimaka epa na yo moko inspiration na yo bi osombaka osomba. Non, c'est ce que je dis. Banzembo ebele on a yemba so yoki yango. En réalité, ils ont banzembo ya parcours, ya espoir, ya vie parce que en réalité en fait on a na zo vivre et na kotanga d'être le banzambe ça nous permet au moins na zo vécu nanga na sangisa en fait na le banzambe pour na faire passer message na biso. Alors, à part wana ozalaka toujours na studio oyo tozozela juin. Osopimisa album na juin? Oui oui, na juin ça ba haute source des tours. Donc les albums moko je préférais que batu bele balandango parce que Nzambe le azali ziba Nzambe anda azali ziba ngulu esika tozozwa vraiment vina biso et batu bele so balandango ba ozala de suite. Lelo kotala na juin tozala na yo et ozala quelque chose moko ya bien mais ceux qui otali bien na carrière na yo ba musicien mingi toyebaka ba musicien mingi so ba évoluer na poto basilaka na poto babengaka poto eza cimetière ya musicien nga kutu na bakisela bango wana nga na ya na bakisa bango ezaka ya musicien te eza na ya ba pasteur parce que ba pasteur musu ba na nguya na Afrique awa bakokaka te ba musicien chrétien musu ba na yemba makasi awa na poto bakokaka ta mukete nini esalaka na Afrique boka na inspiration moko zo yembo so kake mate ya nzembo so yembo eza kwa mate ezo bongola mutu botema mais awa na poto ekoma ko ratera to yembi lelo lobi mbanto bosanyo. Voilà, il y a une différence hein, parce que au moni poto et dans la facilité belé. Tu vois, poto déjà au kuta par exemple studio a bien zali classe moyenne eza donc eza passi na poto comme mutazola la penzanza la eza passi mais en réalité monsieur en Afrique et comme tu le sais mboke uzo le kanaba bitumba et tout opérateur économique et ça la ke balong la bat na misala et ça ke ba dimie batu et puis batu va vivre ba catastrophe na banda. Donc au monde appenda que mutu ana ndako même li pas en hauteur hein. Donc et ça là que passe wana et puis blo wana so ça là que mutu au moins so que quelque part soit à ça le logo mobo au ça là on a mutema na nyos parce que il veut abimo moins na souffrance moko. Et l'autre tout ce monde partout bato baso lo bango ba chrétien pe ba lo bango ta mususu na bombelio et aux arabienté bato baso bika na musique na bino li société pour nani. Ah voilà, donc ça question mon très importante. Moi, je pense que au monde dans le bar il y a ce qu'on appelle les entités naturelles. Mutuna mutana le lengo abotami, mutuna mutana éducation abotami. Lelo yoza David Mumbele, so ikibo mwana na yoza muyibi, atati lelo komi boye, ki muyibi wana et aussi la toko dîner dose, mais c'est la te.
nde lelo toomona ngo même na basali ya Nzambe. Elle a une belle voix, elle aimera bien et tout ça. Mais peut-être comportement na moko boya mabe akola nango. Yango continue nango. Et lelo, moi je me rappelle que na kala, au moni air musique na biso no to benga musique mondaine. Air comme na moi ba bêtise belé et ça n'est que ba chrétien belé ba se retirer. Air ba génération ya ba Moïse Mbiye, bande mususu ba Mike Kalamai, ba musicien mususu ba Yannick Tumba baye, ba robeta ba rumba moko et ça que bana nzambo banda Olanda ba ancien succès, ba on voit que non na musique mondaine et comme un peu ya ko baby ça vaut mieux to kinde na ya bana nzambe. Par comment kende kuna ale c'est bon malheureusement succès eza lo moko eza naturel mais sauf que so yena kibomoto et comment même ça batu bangam okomi oza oyembela Nzambe miso na eza la susu leste oyembela Nzambe komi ya baranki na tondi sa stade na sala boye et komi entre temps tozo batu bazo kufa mais ça to ça les Nzambe pona sentiment bilatéral ya batu mi balote ya batu mi sato c'est pas bien. Ya on a interpellé que soto sale la Nzambe eza poto passer message to luka sali to tirer ban Nzambo baza isolé eza te que non ndenga na yebouye so na bina beta concert na poto na sali plein ale komi sujet nanga non ce qui est important pour nous to pécher combien en fait bino ba yembi ya Nzambe bozaka pe na posa ya plein ke na tondi si place boye na bito beta si boye na tondi si place boye plein pas na bino bana Nzambe lobani. Ouais, mais c'est ce que je dis. Yo mozo on a des réseaux sociaux. Je suis pas là pour citer le nom des gens. Donc, les lots mounions sont mon que non. Ceux qui a sali plein pour naïe, c'est qui a commis un niveau. Mais en réalité, soit si vous plein en haut, t'as la contenu ya o ya zo yemba. Na o mutu musu su kuta sala plainte, so ko comparer on va que non, mais ça c'est commis toujours ça la kibomoto, sentiment trop. Et puis là, moi je dis il y a aussi des producteurs qui sont basés si bana Nzambe yo ça que ba tout ça ba mitu entre temps ba on ça la business et permettre que bana Nzambe ba ba sunzi ana bango te. Est-ce que bino na bino vraiment ko yo connaître parce que ce rotali dernièrement concert moi ezalaki ya munene awa na Paris au topesi Charles Tabu félicitations na concert mo bangé na concert betamaki na ako arena au babengi Bercy concert on ezaki pona mboka mais babengaki pasteur Moïse Mbiye ayaki apeti kitoko tozali na kata sali kitoko mais kaka nui wana na tongo nango ndeko moko ya majabu bazo seka orchestre ya pasteur Moïse Mbiye bayembi mabe baza na ba faux chanteur est-ce que bino na bino bana na Nzambe boko mema biso so bino bosa bongo biso bata mokilo bobenga tokoza wapi o bino bato ya biso na banzemo na bino. Voilà, c'est ce que je dis koyo organizate mais qui fanatisme ndé ko makasi tu vois donc ndé olobi wana et puis et ça là que bateau bazo landa musique na biso bazo créer ba polémique et ils ont permettre que basal Nzambe wana soit s'il y avait un problème parce que bateau la biso pardon le roi biso mo bana Nzambe bazate mais ceux qui biso bana Nzambe mutoye ba ça la première pâté là c'est une question et utika entre parenthèses mais moi je vais demander que et ça la bienté to yara na ba plateau bino ba journaliste bozo récolter bozo collecter en fait information libanda bolo ba ke tozo kanate or aussi longtemps na banzemo na biso to te ya pardon banzemo na biso to te ya premier pas donc moi je vais recommander ce bandeko réellement ba yo kana raté ba yo kana. Toujours on a album on est maman na likambo eso c'est la biso na jouer voilà. Ouais donc tout ça a combien de titres? Voilà donc et aux ala tous plus ou moins à 20 titres mais et aux ala volume 1 na volume 2. Voilà, donc volume 1 à volume 2, bah, titre est bien. Calaming Tetobim s'affiche. Et je pense que déjà la poto a l'exclusivité pour l'affiche. On a pour vraiment Batouba, Zelango, attentif. Est-ce que ce monde a combien de titres? 20 titres? Ils ont 20 titres, mais ils ont volume 1, 10, volume 2, 10. Pourquoi on a bandelika ya carrière boy Kobim Samba, mon volume 1 à volume 2? On était vraiment, il fallait que tu otikatami balemi satoneti oyo. Oyo déjà eko simba. Moni ezo simba pourquoi pour eza na moko en ezo batelo comme moi na yo pourquoi pas gotier mamu titre beli mbala moko yembi loko zali na ka. Non je pense que eza nzembo libosote parce que banzembo eza so koti na mutaza na réseaux sociaux ya BTRV Mouté
la plateforme na biso même na en fait site web au monde a ba chanson eza donc to na ba reconnaissance to na ba rumba gospel banzembo zaki bele mais to ando bimsa on a système et a single moko parce qu'on disait que comme to zaina nous moins connu donc senga ki to bimsa nzembo moko mais sauf que bande ba comme recommander biso non il faut to za na support parce que toi on a besoin ka banzembo na onyoso to za te to kota na YouTube tout ça non il faut nous faire un album où il permettre biso que tout CD, tout Zolanda, vraiment album thème Mobimba, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Donc, il y a un moment qui permet de faire ça le roi bongo et ça me donne aussi le temps, il y a qu'à s'inspirer en fan des sous Coco Talisous un peu de Tolobaka qui kukukuluka sous nini koya mais au moins que album on est permettre biso que tous là vraiment n'attend là pour que bande ko un peu ba meka ko méditer en bien. Aux autres travail nana. Non, bon, en réalité, je travaille seul, sauf que non, c'est un ingénieur Alain Mingolo, c'est un arrangeur de son, et puis Moutoasunganga parce qu'il y a un studio, il y a un Mandako, il y a un ingénieur Glody, il y a un nuit blanche, on a PCP Mbo Théâtre, et en réalité, jusqu'à là, je travaille seul parce que déjà, expérience, on a en haut. On a travaillé sauf que nous avons appelé autour d'un conseil tende na ba maestro Suzy Kassé à Baza ba ndeko Fiston Bouye Yannick Tumba Michel Bakenda et puis sœur Nanga Josiane no azabu na concert na Paris à des fois on échange pour na oluka MP ko bakisa toujours na un plus auto ça parce que ndolo baki oye au côté na mondo bato bazawana et puis abaye batali ba qualité na yo oui non Osa vraiment motos ont avancé. Mais au moins que il y a quelques conseils aux gens à rater, mais ça me permet de travailler seul et puis de booster encore fort. Et l'autre, aux autres, là, nzembo na yo eza tellement bien. Tout le monde va nzembo eza bien. Mais ceux qui les le producteur, mon habité sont déjà aux adhérents producteurs, ou bien bande ko sota la biso producteur, mon mutemi a ebeti sami pour soutenir à comme producteur. On a habité engagement ezali. Ah, ne walobaka tela efo perso donc wazo bundaye moko donc ceux qui azali oyo tia musala nzambe on peut moi loboko première tes portes za fungwama il y a pas de souci hein mais sauf que biso tokokanga maboko te tozo bundaka musique ezoki na poto hein oso tambola ozo mona yo mo pe ko na studio zo comprendre que bato poto comme lo yingi muto so ngati a date parce que avant ezala bino ba musicien nzambe ezala mokili bokomeka kozo ba raison ba combattant musala na biso bokangi musala na biso batiki bino ba combattant ba yokeli bino mawa batiki bino bobeta est-ce que un jour tout comme on a eu déjà frère na biso Hervé na kati Paris date moko bimi ni ki mapona yo ata moi salmo à 800 personnes frère Patrice obeta kala mingi te je crois les 9 mai. Voilà, moi je pense que donc d'abord on a merci na ba combattant ou ba comprendre que qu'il tire na biso il faut qu'il ait l'écolo et puis le fait que ba pese opportunité on il faut topia bango sincèrement merci parce que qu'il tire na biso kitake ndolo bi ezongi mais pour nga eza course et je vais te dire que avant kutunaya wa eza un peu moi les solo na koloba na salai concert na Sultan Hotel concert à Liboso et c'était $50 prix d'entrée. Bon, en fait, il répond au à bateau à l'est parce que c'est qui n'a gombe. Bandeko na benga bango en collaboration, monsieur Abi, mais tu es malade ou quoi? Au banda concert, le bosso banda 50, baninga banda 10 000 francs et tout et tout. Bon, moi, le principe n'a toujours n'a professionnalisme, n'a un peu et l'eau est bien parce que musique est quoi ça a été. Donc, ça nous a yoki qualité à son et bien, environnement au vanda, yoka et message yanzambe bien, mouton à l'aise. Et je vous dis, moi-même, je pensais pas. 16 heures, déjà ça les a qui entendent. Et ça, te réserve pour 500 personnes. Tu mets ton bandit pour copier, billet, tu comme 1500 personnes. Et puis, comme serré. Et puis, je vous dis, ça qui a $50. Et puis, cette place qui est reculée, c'était à $20 et $10. Mais on a fait le plein. Bandit, on se dit qu'il tire qui bango, mais ndeko soit tazan étoile mosusto elo on bandima ite et moi je me dis que à partir on a zoï déjà beaucoup de films il y a Paris pour dire que non mais pourquoi pourquoi ça la biso lo ronde au bossalité et je dis sincèrement qu'il concerne on les appelle à la plateforme et bande au barota landele kaki et je me dis awa toko bongama je pense que tout ça la exposition et album on toko bandango na Kinshasa et puis to ya ko salango peut-être soit nzambe asungi de tozo bongisa peut-être za ba fin août et to pesa information ana awa pana yo
pour que bandeko surtout basenga liboso tozeb savon que tokoya, il y a pas de souci. Comment on a été que juin ça peut miniter petit album et bima ba travail comme presque en souka parce que jouer ça là. Oui. Donc bah travail déjà ils en a souka toi ba mastering et puis ça reste quelques clips mais to clipper peignon sauter donc to clipper quelques banzembo mususu eza phare to clipper en haut et puis mususu eza déjà na audio. Et déjà, on a pris presque 1 année et demie pour la préparation en gros et c'est déjà énorme. Et en gros, tu as déjà date si on a à jouer. Mais sauf imprévu, s'il y a quelque chose qui va bloquer, on va toujours passer l'information. Voilà, biso toza on a pour na copier Sabino le beaucoup coup de pouce toujours. Place bino mo komi bloqué, boy biso to koluka to kotinde kayo. Équipe no mo bimeza na Congo. Oui, équipe na Congo, mais on a Paris pe bandeko ba accompagner nga na bablo mso bazali ndeko na biso Batista o azali banda Maître Batista. Voilà, Maître Bogard, Maître Batista, bosso à place au télévision. Neuras et puis Aidara biso toujours surtout ça clip ba figurant et puis bandeko bazali belo bazo songa biso. C'est blanche. Douglas asali penza ba clip pe ya malamu mengi. Biso to sepela ceux qui ebimi bozongela biso awa. Je crois dans 1 mois to zalana poto meka to tindika. Soki ba na nzambe bazotala yo nino ko loba na bango parce que lelo to simba ki mukeka ka bato a comprendre carrière na yo ba comprendre pas ça parce que comment affiche ebeti abatu mabako ebele. Ah frère kasi koyo abanina batamukili nde bayemina lokwa kanza lobi bakoyema na fali lobi bakoyema na fere alinga kotsa nini na musique ya nzambe or que ba frère na bazala pe bandeko na bino bazala pe na besoin de participer ce qui les gens d'abouy andimi ayemba ça veut dire quelque chose est pendant nini ko loba na nzambe so ba la caméra na yo. Voilà, avant na chité wana je tiens quand même la message moko papa Henri papa Lobaki alobi que à des fois to kutana rabatie nzembo ya malaria par exemple. Ba musicien mokili ba ka ba yemba micro moko. Mais sauf que il y a biso bana nzambe so to bito sa nzembo eza purement gospel, il faut total en fait foi nino tozo partager parce que biso to ana Linux over ce Jésus-Christ. Et puis il faut total la peine éthique. Ce qui choix ya loko wakanze ezalaki que par sentiment non. Donc je pense que ndeko wana so totali banzembo na ye ebele da banzembo éducationnel et belé banzembo na za espoir. Yango yanga na sala et aussi mbakaka na mona que la personne oyo tokoki un peu ko sala featuring na ezaï. Et puis batu belé ba le n'importe quoi, mais te belé peut apprécier qui il est aussi chrétien. Au moment qui a un mariage naïe salama une église catholique, cela veut dire que Aza chrétien. Donc Aza na foi où il permet que ngana meka un peu ko sala featuring naïe. Pour na bana nzambe, ce que je vais recommander nayebi ke pas sebele bandeko bazana Goma, bandeko bazana Bamboko ezana rébellion na Kinshasa pasi to retenir que e osimba kaka to bua kailiki ate to zala na foi na biso to tenir et ça va vraiment aller de l'avant sans oublier ndena lobi osimba kaka na la bino source. Donc Sabaoth source de tout et permettre bino ki boto ka ba problème na bino nyoso bo na ngobo zo lango solution na album Oezoya. Voilà, donc ce on peut s'emboter na Mama Wivin Katungu, donc ma femme propre et puis mes 2 enfants et famille Moutenyoso, ba famille o baza musika surtout bana ya Jésus amour o penza tonyo kwa maana bango pona sala œuvre ya Nzambe na pesi bino bambote nazo ya déjà Kinshasa kala mingi te. Voilà, biso to lingi to présenter vraiment mes condoléances mingi na famille oyo ya mama na biso Marthe dos Santos mama tika ki biso ndenge tozomona awa na écran na biso mama tika ki biso apema na kimia place azali mokili mobimba mama salaki moto malamu devant bato en tout cas mama apema na kimia place azota la biso to profiter to pesi sim blanche mbote place ozota la biso to kopesa susu mbote na triple kalala bonsoir place ozota la biso to bosa na te Jogo Prince Zingzong yo pe to pesio merci bozala ke belé devant écran na bino pona kota la biso na Congo Révolution na émission Greco to yambaki moyembi munene oyo bosenga ki biso papa na biso papa Hervé bientôt album ezobima na mois ya juin to fungola matoi toyoka déjà donc bana nzambe biso to kotika bino pona mokolo ya lelo biso to lobaka ngenge mpena signaler pona mama Bernadette parce que aza vraiment na quartier ndanu quartier esika na uti
Et na salué Papa Ngunza Obarobenga, député de la rue, parce que Azobunda, parce que inondation, maman bazo vanda biente. Ba crise, maman bazo sala kuna par rapport à conditions de vie. Vraiment, bourgmestre limité, ba consignon sobata la likambwanda, nous ba kangadik wana pour inondation et salamate. Voilà, merci Papa Hervé, tu peux bonne chance. Merci Plateau et Zanda Pnabino et aux Alambala Soukate, tout le temps on en a besoin. Maître Batista. Aux Zalawana pour contrôler pour tout le cas salamosala tout le bakaboy ceux qui coulent la zone était réalisation toujours ezali ya Christian Dongala na Michel Kombe Aigle tokoti kabino pona mukolo ya lelo kimia na mabuta na bino. Thank you. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.